Abonnez-vous à Exemple TV et n'oubliez pas de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, c'est parti. Oui. Fendi Bakaji Kayaki a aussi ne connaît pas le miche. N'andenge mo ya bien. Comprendre? N'andenge mo ya bien. Et tant que maître, le rôle de maître, depuis que toi artiste, toi maître, toi chroniqueur, tout ça fait pas maître gardé. Maître qui m'a les alliés. Quand on m'y balle, qui m'a maître, qui m'a les alliés. Mais à ce moment après quelques temps, il s'est fait balbine maître abine que non. Longwana, yo longwana. Ah, lire sur réputation mutu. Non. Fendi a tout ni. Problème nini. Ngana sali nini. O longwana so longwe tena ko beta yo. Po yango ya musuba lobaki yango pepa. Ba lobi makambo ya musuba lobaki wana te. Comprends? Longwana ko beta yo. Longwana ko beta yo. Ko beta ngai. Ah, ndeko ke mpanzi alongola biloko azaki na comprends? Mais tango elingo kende likambo komo kende na ba façon moko boy, c'est que ça nini. Peut-être bokana ke po ba lo ba nini ke Fendi a finge bango ba PD. Comprends? Na biboy, Fendi a zo baté. Fendi nga na ebi bien, cinq garçons, ba tout batala ba film au Nyon so place au Fendi a jouer ba yana ba fan ebele ba sepela na Fendi. Ah bon, siko wana ndeso bombo yeba. Comprends? Tant bango ba moni ke ba fingi bango ba PD. Ba bio ke ba PD. Sikoyo yebisa ngai. Allez mbala moko ou pas répliquer pas mutu longwa na robeta yo donc baloba na alongwa robeta les Fendi donc babine longwa na robeta nde abi ah obeta nga ya monde ko moke mabe onde mutu ne so monde ko moke mabe aluka se prévenir alonga longola nini kol baluka ndeko azo baluka to lobaka likam c'est là va baluka babibe Fendi ye ne bina mixa ba yo ye beaucoup sabe bonjour te corona pesali bisou oh papa papa décarré na biso na mon non na mon palmis na Fendi il y a rien à kati rien à kati mais na biso elo moko so babima na kama so babima na camarade na ebité balinga baluka azonga boye maître okuta lobaki nete mutabandi osimba e to lobali kambo eza clair mutabandi ko simba ye eza ba oyo bazalaki na maître wana pupu malama bandi obeta ye Fendi aza mona mokete ba menacer ye oui bazalaki mais bakendaki na bango non omoni yoka ngai sentiment na yo eza yangati oui, à se défendre qui ezalaki à se défendre qui token des fois tozonge fai but balo bagake yo babinini babiloko panzana ki babiloko baby Fendi abungisi pe biloko na ba téléphone abungisi ba catch il s'est retrouvé na tongo mso azongi place azonga ki bafongola ndako ezata azongi aketi pas président ada azongi kutu na ba catch dans makolo ngulu nani pas perdre biloko na ye bundami nga buninga na yo siko toloba ngai kande na awa nde bilo nyonso panzani na kati ya sali ka ngamu na panzi yango donc eza seke wana tolobaki nde olobi tolobaka kaza Samso akoma Samso asimbi mir pupu bilo nyonso ekoyebukani non toyeka tobimisi mutu moko kaka kabima abima mabe nga na condamné ndeko na biso ya journaliste pourquoi parce que tango asalaki analyse comprendre tango asalaki analyse atie bato baluka batala ngona liboso bato bayebaki te comprendre po alobi kaka mabe ya parti moko ke ya Fendi asali boye nini bakomi condamné ba président ada ba rais banani non na ndenge ya bien ya mususu na osengaki non ndeko na biso leke chupanda a kapenda ki place mona motema mabe komi mai sopani alimbisa ndeko na ye Exemple TV Kitoko. Rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 périques boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko. Rien à dire. Yaya, toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko. Rien à dire.
se faire c'est éclair ça qui autant la mise au bon de pardon. Je vous dis un grand merci. Aujourd'hui, c'est ce plateau que j'ai le privilège et l'honneur de recevoir pour vous un ami, un confrère, au nom de Mobutu de la presse congolaise, Orly Kanza. Ça avec nous, on va essayer de faire analyse et belé par rapport à l'actualité sur le monde, sur l'actualité sur le monde, à musique, politique, pourquoi pas aussi, vous avez tout côté à bon de la journaliste, la base, tout, on va essayer de parler en tout et en arche. Laissez-moi dire un heureux anniversaire à un monsieur qui nous respecte beaucoup de prix 0032, mais c'est le festival de 9 fois grand prêtre, bon anniversaire à tout le monde, que tout bonheur pour toi. Merci à Barisi, base à la responsable de cette chaîne qui est cette organisation. Merci à Djibili d'être derrière la caméra pour passer l'émission en village. Je demanderai à Djibili d'ouvrir la caméra pour vous faire voir à la réception haute, mais le Nakombo est en ligne, quand on est tous sur le solo conseil à l'âge, Mobutu, bonjour. Bonjour Décaré. Enfin, bon. Ouais, Pepele, merci Nabatunyo Subata la biso. Vraiment merci. Ndenge bozo continuer à s'abonner. Merci Ndenge bozo continuer à commenter. Bozo continuer à sala mamakamnyo so oeko faire avancer biso. Merci vraiment Nabino Nyonso. Merci encore na Adji pour la image. Donc merci na Ndengo Yambien. Voilà. Mobutu Orly Kanza. Ouais. Wani Kan. Kan eza Kitinayo. non, eza style na ngai. Style na ngai eza ndenge na ngai tomona yango bato misusu basala émission baye na yango bakomi na yango lokwa babengaka basango balati sutani na ye eza marque na ye donc na moto aza na marque na ye nga marque na ngai eza Kan parce que je suis Mobutu, donc quand je suis appelé Mobutu toyebi batika Mobutu chapeau nga sikoyo bato bamona Mobutu azalaka na Kan. Donc Kan ebandozanga tatalati na veste Kan atalati coupe Kan atalati ndenge nini Kan kaka donc yango ezanga te pour voir. Toi to moni Kan se rappeler na ba élection et les cas canaton honorable Zakari Babamba soyaka alors pour le système à mettre film. Et peut-être Kan peut mettre film na presse congolaise comment? Non, eza na question. Non, eza question beta bato film beauté. Comprends? Non, il y a question beta film beauté mais eza question ka ke mutu ye na style na yo o s'imposer ka na style na yo eza yo donc c'est un peu ça. Ça n'a rien à voir avec les gens où non. Oh aujourd'hui. Oui, peut-être non, mais ils étaient tu n'as moi gris na nga bina yo les kana nzeta na donc les kana nzeta ba vie ezo côté belé. Oh gris ya makasi ezalaka déjà mutu nyonso azalaka na ona vie. Oli poza na. Obi. Nazanga gris pour ani. Ouais. Yo de côté. Obi. Ya yo za côté ni. Voilà, vous comprenez, c'est Mobutu de la presse congolaise, Orly Kanza, avec lui, Tomé, solo, monté par contre, en maison les gars, sur les réseaux sociaux, j'ai dit ça tantôt dans mon annonce, réseaux les gars, dans les réseaux sociaux, au pays, ça se faisait un go, et que Orly pose jouer des casquettes avant artiste, avant que les coups tapent la négative par rapport à Yacha. Orly Kanza, parlons un peu de cette actualité où tout le monde en parle, tout le monde discute, concernant soirée à frère, la mission confrère, le Ketchupan, ça qui a aussi le 1er décembre, soirée Molili, si je ne me trompe pas. Soirée Molili, et c'est encore très très négatif. Ça c'est pas comme aussi bien Marambo à s'attendre à la montée. Comment est fier de l'équipe de cette soirée l'excellent merci nano décaré na question ana na ebité omoni eloko tant tozo sala yango to tant ozo projecter ko sala eloko no mombo faut yebaka eloko na ngate na sala yango na opesa ngo titre ni to na opesa ngo kombo nini soirée ta on sait on opesa kombo nini voilà kombo elandaka mondeti awa exemple TV comprendre exemple TV eza chaîne o epesaka ba chaîne nyonso eza na kata YouTube exemple batala awa polémique eza te makambo bien awa donc on sentir que moi sans sa responsabilité eza awa donc comprendre donc tant on opesa soirée kombo Molili nyonso eza wana na kati eza nini Molili comprendre Molili ataki bonzambe kozala nango mais moi Molili oza mo mabe ezala comprendre le to yebaka babilo mosusu. En fait, soirée, que ça n'a pas de comme anniversaire, comme un dress code, peut-être la table blanc, dress code, là, peut-être pour le Ralph, dress code, peut-être 4, et puis voilà. Ça n'a rien à faire dans un titre, ça va faire ces soirées, mon Lili. Mais bah, retomber, parce qu'on avait positif, il fallait pas regarder la gagne négatif. Bon, au moni, maramsu tango ekomaka, to le bara place nyonso o ambiance eza,
buzo bezanga te Voilà. comprendre buzo bezanga te Ouais. ouais ouais nana sœur nanga na solaki na ezoe kumba na pesi mbote place azali na bandi wana donc alobi na ngelo mo abi orli omoni toluka te tokondana bato makambo so ekomaka comprendre ntango bato bazomela eza toza sous effet biloko moko boye donc totya alcool na nzoto donc mabe mo ekokoma na biso donc tolinga te keno toluka kaka tokende tokondane motu moko boye te mpo ye asali boye mpo ye non 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 comprendre ye asala ye soirée oui na soirée ntango nasalisi soirée il faut nayeba deya na nsime nyonso mabe ekozala malamu mpe ekozala comprendre partout makambo nyonso ntango tosala yango positivité ezalaka négativité ezalaka ale ntango sikoyo négativité moko ekomi lokwa te mutu wana mpo ye aza mabe mpo ye aza ni mpo nini mpo bango bakenda kombo to ndenge nini comprendre j'aimerais au moins parler aujourd'hui na part nano ya kozala no artiste comprendre naloba ouais 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 non tosala tokeka na tous les deux mais voilà parlons un peu tout côté de la soirée on n'était pas là mais par rapport à l'analyse sur les réseaux sociaux on a pu récolter des informations de traiter vite mais pour analyser dans un plateau soirée banzi you fendi une soirée ceux qui par exemple il faut qu'on cite les noms parce que ça déjà dans ma page polémique écoutez qui ndeko ya musala na kombo ya paniche peut-être pourquoi vous éviter non omoni koloba kosolola te c'est trop dire parce que soki mutu o azaki na kata soirée wana o abeteli yo lisolo ke o azaki penda témoin oculaire amonaki penda alobaki na bosolo te fendi basololaka basololaka mpona nini parce que fendi atuni question moko ntango bamakambo nyonso elingi okoma atuni oloba na nga na longwa yo yebi nga te yo tosolola te parce que basololaka parce que balobi l'ami de ton ami est ton ami comprendre donc ngai te ata nasololaka na yo c'est que o mpe aza na nsima na yo nasololaka na ye ya sololaka bango de bamaître na basololaka déjà na président ada basololaka deya babeta bamasolo basololaka mpe deya na bandeko mosusu barais basololaka babeta masolo mais sikoyo ntango omoni confrère na moko na bango donc c'est que tozani tozaka en bon terme mais sikoyo ntango mabe moko ekomi okoma donc c'est que ezalaki elo mo mpona nini tokananaki to ndeni non babi par rapport à dire fendi kofinga babi fendi ba de kofinga bango so ba idée ba truc par machin ndi bon ba ki kanene ba répliquer bon en plus pe ko simba moi so ba vana bona mesa ozo simba pe so ba bisu na matama bon moni komona ndenge batu ba publication ekei ke fendi mwasi na ye palmiche mwasi na ye ngano lingano na biso na ba premièrement balongona no makanisi wana balongona no idée wana ke fendi mwana mwasi na ye non mwasi na ye mwasi na ye te aza mwasi na ye te ngana bino ka mwasi na ye te comprendre mwasi na ye te donc aza ndeko na ye ya musala et puis ndenge ezala na bayaki na musala il fallait basala na ye non yokanga na yebisa yo bayaki na likambo fo basala lobi fendi ezalaki na tournage lobi ya filme na ye zosola na ndeko na ye etanke ndeko na ye ke lobi yo toza na mosala nga konde na boye nakota palin banini no mosala lobi mais ndenge nini yo oza ti kota mpe palin boni nga nde na aso na yebi mutu yoka yo na yebisa elomo so na yebi te yoka ngai na yebisa yo yoka na yebisa yo moni nde toza so yebi mutu oyo aza pire ngai ya mutu na ngai pire ngai tozalaka na ye mpe na bastaff na makambo ebele pour ne pas dire bamakambo mosusu comprendre yokanga na yebisa yo te maintenant oloba na yo elo moko vas-y comprendre toi mikolo comprendre donc ntango oyebi ke nombre o mutu na ngai oui ntango toyebi ke oyo wana mutu na ngai pire ngai donc namoni deya na likambo moko boye fo mpe na mituna yo osala nini a comprendre na basense mwa bongo te fendi bakajika te yokana biso fendi bakajika nayebi ye bien moni qu'impolitesse ya moto ezaka moto aloba yango ezaka oyo azala contre ye comprendre moto oyo aza ayebi ke motu nayebi ye bien ayebi ke moto wana te azalaka boye te ndeni makambo ekomi boye po neti ngai ndanga makambo wana nayokaki yo nakamwaki yango ndeni asali boye makambo ekomi boye po ani bon chose vrai oyo eza likambo keno ya sûr eza te ke fendi motu bandeko na biso baza libanda bainternaute nyonso boza partout dans le monde bocomprendre ke fendi te motu abandaki mpe bitumba. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité zanini eza question que population nazo etant sola na ye comprendre sola ki na ye na yoki ndenge azoloba te fara te
Robengana, tu comprends? Oui, à perdre. Papa, Nabi, Mutulora Fendi, Nenga Zana perdre le téléphone. Est-ce qu'il y a un temps la mukate, on se dit frère, qu'on a son téléphone, il y a la touche. Pour un soir récupérer bien, à moi 2 personnes, 3 personnes. À quoi sont bassi, mais c'est Kazana Batu, Oba, Pemene, Bapé, numéro, et Bandekone, Moussou. Pour ça, artiste, à Bengi Pete, Ndeni, Ba, tu n'es pas question, tu es talabo, comprendre? Oui. Fendi Bakaji Kayaki a aussi se déconne pas le miche. N'andenge mo ya bien. Comprendre? N'andenge mo ya bien. Et tant que maître, le rôle de maître, biso toi artiste, toi maître té. Toi chroniqueur, tout ça peut maître karaté. Maître qui me bat les alliés. Toi mi bat les qui me maître qui me bat les alliés. Mais a aussi on déconne. Après quelques temps, il s'est fait balobi ne maître binaye que non. Longwana, yo longwana. Ah! Papa, yebisanga no yo ndingo zabo etanke noko. Le biata ba rezi baza noko avec un grand âge. Ngai pe no lo bana ngai ke no longo wana na ndenge mo pe na miso abatu. Na tout ni est clair. A tout ni est clair. O longo la ngai problème nini. O yebi ngai te. Yo na bi longo wana. So longo te na beta yo. Ngana konane na zonga na ngana wana likam na loba na konane no ndeko na biso ya mwasi tanga moni le kambeleki na butu lobi na tongo to luka te ya musuto yo ka pe ozoba to luka ba base na internet yo kangai to luka te to zoka to luka ba base ya mususu ke na maka mususu o ya mususu okome mango pe na ndenge mo boyete e panzani ya lelo komi bato ko mosala lo ba analyse neto vandi subo comprends to likambo eleki e sala mi wana moni ke likambo open ndeko na ngai ope koto ndeko na oyebi ku fendi par rapport à musu très bien pourquoi nini pourquoi toza ba chroniqueur toi ba chroniqueur pour yebi ke lobby ke non par exemple ya musu mutu wana lokwa za na kan ya musicien tel lobby fona ke chaba micro da fona ke ndi ba ya mbangai na za pour bango non comprends oliko salir ya musu réputation mutu non fendi atuni problème nini ngana sali nini olongwa so longwe te na ko beta yo po yango ya musuba lobaki yango pepa ba lobi makambo ya musuba lobaki wana te comprends longwa na ko beta yo obeta ngai ndeko ke mpanzi alongola biloko azaki na ndeti ba montre po bobeta ye kasi po obi obeta ye nde sikoyo mbala moko donc tout ce comprend bien Fendi azonga ki tuna misa te kaka wana place à télémi non place à télémi wana non a une intention yo kangai attends d'abord s'il te plaît yo ina misa ba je suis sûr et certain faut que tu le bas dès que na soirée be mutu takenda soirée na makambo na ye ozo comprendre ngana ya soirée na équipe na ngai soirée na équipe na bato na bona soirée yo ebi ba mopete ngapi na bato na bona soirée tant ina misa par politesse je peux pas traîner vous comprendre nema mbosula ene za kuta na soirée mon nema mbosula bosa tanga oui puis on va ça on a massa je suis pas obligé pe ya ko interpeller parmi chazo non pas parmi chamon qui debi ke luba na tournage tu comprends vous comprends parmi chamon qui debi ke lobby pe na tournage c'était pas à Fendi ya ko interpeller que zonga pas le bosa à tournage non vous comprenez na mesa vous comprenez que mesa ba Dieu belé il peut pas monter tambola abinde de décider ba whisky côté de tout par rapport à l'image tant que mon qui au traîner na au couler na moi son temps moulai peut-être pe na bateau va na palmiche peut-être relation palmiche pe mo kwazale wana vous comprenez tant que mon qui au traîner carrément pas répliquer de la sorte non tant bo répliquer pas moto faut y bango ba solo la bazaba ndeko ti to ke no pas to zonge pa bazaba ndeko ba solo na ndenga mabete ba solo na ndenga bien et puis ko solo la ndenga mabe alingaka zo ya memi mpanzi ba ke musika mais ba solo ka pembeni ya mesa comprends toi ba solo la pembeni ya mesa il faut ça ni il faut boye ba ke non ate bazaba ndeko eza na normal eza logique comprends mais tango elingo ke likambo comme ke na ba façon moko boye c'est que ça nini peut-être bokana ke po ba lo ba nini ke Fendi finge bango ba PD comprends na biboye Fendi azo baté Fendi nga na ebi bien cinq garçons batu tout batala ba film au nion so place au Fendi joua batu yana ba fan belé ba sepela na Fendi ba bike yokate ba bike Fendi ndenga zawana a s'exprimera bien donc a muto aleki na bande de l'école tant muto comme na ali ke yo finga on sait que yo finga ki comprendre pour nga na finga on sait que yo finga ngai pour ezaka te hasard ka ba mo yo ba PD boye ndenge ni c'est bon peut ba yenga ke pe PD comprends l'équipe PD elle est entre parenthèses pas finir au PD on est pour payer sa moto faut monter niveau mais si ko yo babik c'est lui qui se sent touché connaît l'affaire comprendre so mutalobi no ke za PD so yo yebi ki no PDT non yo ka pasani net nga bona pe na maître bona vimba ba benga PD bon si ko wana ndeso ba mboyeba comprendre tant bango ba moni ke ba fingi bango ba PD
babi oke ba PD sikoyo yebisa ngai ale mbala moko ou pas répliquer pas mutu longwa na obeta yo tant baloba na alongwa obeta ye ne fendi tant babine longwa na obeta nde abi obeta ngai monde ko moke mabe monde mutu nde so monde lika ko moke mabe aluka se prévenir alonga longola nini kol baluka ndeko azo baluka to lobaka lika c'est là va baluka babi pe fendi yeli ne pe na mesa ba yo ye oko pisa pe bonjour te corona pe zali bisous moi oh papa papa déclaré na biso na monde ya théâtre ndenge tozaka bwa ata bandeko na biso baza libanda te baza na libanda na libanda bayebi bayaka air mosusu batour na kini bamonaka biso nde tozalaka na bango bamona bandeko na biso basi bavandaka na bango so toza entre nous ambiance oyo erenyaka toyebi komesana ya batu ya deux personnes comprendre nde bomesana nga na eko interdire nga te so na kutio nani il faut comprendre que wana ndeko na ye comprendre un bon mobali oa viva bien na mwasi na ye comprendre ayokela ye bazwa pampamba te yoka eza normal oui il faut jouer ezalaka moi na ndenge oyebi ke wana ndeko na ye nga neti nayebi ke décarré ndeko na ngai comprendre par exemple bana mwasi na ye par exemple nga na mwasi na ngai na vandi mwasi na nga moni to yamai na décarré papa bete to yamai na mwasi mobo ndeko na ngai to yebani to yambani amona normal baba ndeko ba famille te koyoka carte c'est trop dire koyoka carte na bondeni palmiche na fendi y a rien na kati rien na kati mais na biso elo moko so babimaka na kama so babimaka na camarade na ye nayebi te nani yo moto opesi information moto oyeba comprendre pas mal problème te mais sikoyo nayebi so boye ntango sikoyo namoni bo babima problème te sikoyo ngai sikoyo nta mutu mo nayebi ke tozalaka na ye bien namoni ye sikoyo baplace abongo ne epuis lobi mpe aza na mosala epa na ngai naosone na ndenge bien aloba agangelaki ete mpo palmisha ya mwa moke te ke bima zonga te aosone ndenge moko talisi ndeko na ngai tala lobi yanga kunoni ngai kota palin nde apartir wana ntango azobaluka babine eke na tokobeta yo abalingi abaluka azonga boye maître oyo okuta alobaki nete moto abandi osimba ye toloba likambo eza clair moto abandi kosimba ye eza ba oyo bazalaki na maître wana pupu mbala moko bandi obeta ye fendi aza mwana moke te bamenase ye oui bazalaki me bakendaki na bango non omoni yoka ngai sentiment na yo eza yanga te comprendre ntango bango bakei batambola ensemble mais ntango bakei bango bakei na bango yabi na bango na rejoindre bino seke ye patikala ye na ye amoni ke ngai na limite na ngai na nekokimi te nde navanda na ngai nde avandaki na ye comprendre ntango avandi na ye tolobaka te tokende kaka na parti moko tokondane kaka ke bato bakondane kaka ke non fendi asali mabe fendi non oui c'est ça comprendre fendi à se défendre comme mobali mais ye te moto abandi bitumba ye te moto abandi koagresse bamaître comprendre ntango abaluki bango bayembala mo pampa bandi obeta ye na se akandana akendaki bapekisaki akei avandi na se akanda wana mais papa moro te papa nalobi boye papa yo toloba likambo clair nga na artiste na maître te na bunda te mais na se défendre tant que mobali comprendre non ase defandaki oui ase defandaki ezalaki ase defandaki tokende epai tozonga epai bato balobaka ke yo nini babiloko epanzanaki babiloko ebebi fendi abungisi mpe biloko na ye batelefone abungisi baketch il s'est retrouvé na ntongo mosusu azongi place azongaki bafongola ndako eza te azongi aketi ye pa président ada azongi kutu na baketch donc makolo ngulu nani baperdre biloko na ye siko place wana yango wana toloba siko toloba clair bien sûr soirée esalamaki bitumba ye ebundami ngai nabundi ngai na yo siko toloba ngai ka nde na awa nde biloko nyonso epanzani na kati ya sali kaka ngamu napanzi yango donc eza seke wana tolobaki nde olobi tolobaka kaka aza samso akoma ye samso asimbi mire pupu biloko nyonso ekoyi ebukani non fendi ntango aréagir mpe ya mosusu atutaki mwa mesa eloko eboye ekwei bango mpe kuna mpo baréagir
sur les Tibatou, Bazobunda. Parce que tous les deux personnes, oui, Baché Bangono Libanda. Mais pourquoi si on remettre un niveau, bon, il y a ce que l'on a mis toute la question. Pourquoi Makamunyo se commis tous les deux camps, Batbabundi Bazami Balé? Pourquoi Aotoyeka to bimisi mutu mokaka? Kabima abimamabe. Ngana condamné ndeko na biso ya journaliste. Pourquoi? Parce que tant sala qui analyse, comprends? Tant sala qui analyse, ache bat baluka batala ngona liboso ba to ba yeba kité. Comprends? Pas lobika ka mabe ya parti moko. Que ya Fendi asali bo nini ba comme condamné ba président Ada, ba Raïs, ba nani non? Comprends? Tant oye ozo pesa explication likamu loba makamu ndenge zali. Loba ke batu babundaki batu mibale et puis eloko mo ne oto loba awa ke so batu babundi bazoka moko bache na bache mibale bache bango libanda pour nini mais bazuka ka moko ba protéger ka mususu batiki yango pona ya seni parce que to loba balobi mabe pona Fendi po ya za star po ya kenda kombo pona oluka ko bebisa ka réputation mutu et puis la fille ayebi ke non songa na sale mission sur kombo ya Fendi na ozwa gaz. Il y a des gens aussi libanda ba yebi na bon mettre en ati. Mais comme que makasi kaka Fendi Palmiche po baza bato balegaka er musu bato bayebi bango na media bato bayebi bango siko oluko saka base na kombo ya Fendi po na nini po pesa nini toke pa etozonge pa eza pe mabe comprendre eza mabe abi beza jalousie baba Fendi baba jalousie ça va me soirée en haut ah jalousie ne il y a soirée ne soirée ya lekechu boto kende pa tozonge pa lekechu aza chroniqueur asala eloko na ya bien o batu nyonso bayaka baliaka bamelaka comprendre Fendi azape l'un des clients a dit que ngai na ba film lekechu pe na participer na lekechu pa mutu na ngai nakenda oui to leka na kati tokei comprendre tokotisi leta 10 francs. Tant que vous avez 10 francs, vous avez jaloux contre vous. Si vous avez 10 francs. Non, il y a sabotage. Non. Toke na bilo musu na ndenga mabe te to lo bango te ke naso ni. Il faut qu'on se le dise, plutôt. Top de la soirée Zela. Oui. Oui, là toyebi yebi sanga siko ndenga no to vandi boto bandaka ngana to vandi non boto banano bitumba soit zela te nabi boye zela te na ina pesa exemple mo na ndenge te ke to bunda toza awa ajia zawana comprendre to solola mais to lobaki non ngano abitumbe bandi to saka elo moko so bitumbe bandi ngana yo to sa expérience mo to bunda ngana yonde awa kitwe ko yate to ata flair moko ko yate TVP ko yate ce que yebisanga donc bat ba bunda mi balé donc c'est que mais ces qui permet de bouger mulangi c'est nini ekoi to lo bateke mutu ana zwaki mulangi panzango pa est-ce que non ça moni ko bamba mulangi na nenga musika ngana bamba mulangi poso yo bambingai comprends ya za maître te to lo bamba musu clair Fendi na ba maître mutu ko sa désordre makasi za maître comment ça mais biso maître za mutu abundaka maître bundabe bunda te maître aza boxeur aza karateka aza soki judoka ani ayebi ba prise nyonso de ya messana on a kata terrestre ko Fendi ayebi ka couper action sko yenenga zana obamba mulangi ndenge nini comprendre moi bilo musuto kenda nango te ka to condamner ndeko le roi bato bimana mo de mabe o bizora bo bimiseka mabe bo cheka na ki mabe moko boy non comprendre a oza jamais jaloux ya eloko ya nani ya lekechu comprendre moi j'attends les questions pendant la page na biki pourquoi Fendi qui m'a fait ça afin de réclamer que Fendi est un auteur non moninga pe na osenga na ndeko moni na osenga na ndeko na ngai lekechu panda donc nalinga ye mingi musala ne kinda kitoko mamunyo ezaka bien courage na ye maketu mabe le comme de comme maide sopani wana za ndeko na yo comprendre za ndeko na yo o musubo pasaka ne pe batan c'est pas la première fois nani Fendi ya wana aya kaza so dia ko sa buzo ba sa mabe dia sala mabe banda kala mais lokwa dia yaki lukamo ekoma ki kokondane pe ka Fendi te kende na dekan tala bango kuna tala pe koto comprendre tango okeka koto yo wana za famille na yo tango okeka koto yo ebimisa lokola kaka yende mutaza mabe comprendre tala pe dekan tala pe bango kuna pe basala ki pe mabe okende ka te ke non Fendi osalinga boye pona nini non
Fendi mutabande bitumba te. Donc a une intention bunda te, mais batuni ba une intention bunda ya ki maître. Pour premier mot so to landi bien premier mot bimai na munoko ya ba maître ani zaki ni yo longwa awa so meki na osani. No beta yo. Mais tant de mutalobi na mutu longwa na osani no beta. Faut yeba ke mutu na mutaki na intention mabe. Comprendre? Fendi abimi neka victime na kombo ne bimi victime ka po ni po azani ka star. Ce qui peut faire ni qui peut la mise en tête de ma bon papa comprendre faire comprendre tu n'as pas tout tu as ta boîte tu as ta vie normale ta terrasse au que ina tanso kuti mzoni uyebi mais ni ta normal au glacer payer papa toi on va na WhatsApp je t'ai vu je suis papa derrière toi papa on s'arrête là papa peut-être tu peux faire koleka wana eza problème ti koleka wana eza problème te mais eloko moko kobosana te na monde artistique ba artiste nde tozala boye so na place mona bike a tosanganaka ba artiste ebele d'autant namoni ke mesana bandeko nanga baza na koya na mesana ayaki na motema so aye na motema mabe eza nde mosusu azalaki na ide ya mabe te tokondane kaka ye ngai naloba bien tokende na elo moto okondane ka ndeko kasali boye wi mabe ekomima esopani mais azalaki mpe na mabe te ayaki etanki asolola na consort na ye ke non ndeko na nga boni boye kalme tala boye mpo aloba ne mpe abanda sone mpe kete ere banda okende mosala mpe elobi ezali eza question koya na transport te eza kaka question kointerpele comprendre eyaka question eyaloko yo moninga place mo boye oyebi ke lobi to na mosala yo ozonga siko melo posio ya ndeni lobi to na mosala fo yeba ke lobi to na mosala tosala mosala comprendre tokende kaka te keno tokondane kaka keno ndeko ngai na oboya nde makambo oyo wana bato baosalake baokondane nakangisi terase ya lekechu bitumba ya lekechu eya nani ya fendi na maître obi paraît que azaki sécurisé te na soirée ngo sur ça qui n'a que porter plainte contre l'organisateur ya soirée lili ya basela qui na terrasse ya lekechu moni koloba ke non fendi mutakangisi asali boye non onga na bike fendi apportaki nde akoporte nde nani maître wana plainte ke non na makambo nyonso wana mpo babeta bamenasaki ye et pas fendi exigeant ke bamenase ye nde comprendre bamenase ye mais kokangisa to nini ya désordre oyo elekaki na kati comprendre ya désordre elekaki na kati donc tokende yango te ke non ndeko ya mito asali boye tala biloko wana tokenda nango nanu te ke no moto apuyaki apanzaki mbongo ke mbongo epanzanaki ke boye non moni place nyonso o ambiance eza eyaka ke te ke motu boye ayaki apanzi mbongo nde makambo ekomi non eza ba effet moko elekaka na yaka nango normal yaka ni place nyonso masanga ya motu nyonso akomaka na ba pourcentage emataka mwa donc ya teke moto bato aye apanzi mbongo na ye ke mbongo na ye nde moto esali boye bato bakoma kobunda bato bakoma kosani non mais est-ce que maman comme le bazo porter Fendi préjudice makasi bon tout le monde surtout na ngambo ya part ba quelque chose qu'on a toujours Fendi est-ce que peut affecter que ba comédie pas bazo part ya Fendi ba comment ba éviter que les caméras émission ba journaliste intéresse boya babaleka na bémission internet là c'est trop dur comprendre mais kozwa part ya ndeko na bango oui wana c'est vrai pourquoi mo ndeti nga na oloba nini ndeko na ngai na défendre ndeko na ngai comprendre pour nini parce que nayebi ke azaki pe na mabete comprendre aki na mabe penza te mais koboya koleka baleka na émission tusu te wana ezo dépendre na mutu eza na mutu ezo dépendre na ye comprendre et dépendre na mutu la likambo nyonso mabe ezala na famille nyonso mabe ezangaka te comprendre mais yo na ndimi te ke soki famille mosusu ebundisi famille oyo okekotela famille ana otiki famille na yo non okotelaka famille na yo donc bazwa part kaka ya Fendi comprendre parce que Fendi na minute oyo mpe toloba tokende epai tozonga epai ekomi lokolo ondire bato presque ya presse nyonso bazwi part ya maître siko ngai na omonaka baosala yango pourquoi parce que bayebi ke kuna bana musicien na bango ya munene comprendre kala mingi te ba makambo ezobima comprendre il faut pas que echa micro de photo côté pour te dire que mettre opesa biso opportunité bah oui moi complexe nga oui photo lo bayango parce que ko sala tango osala mission Fendi makambo sali ya bien okana Fendi otoni ndeti nga to lo non pas
oh yo er muso zui likambo moko o fendi ozana likambo boye fendi tala osali boye opanzi milangi nga kutu bilo mato ebungi nga kutu bana batu bapanzani batu bapanzani poni koluka likambo oso eza ata mo likambo eza mokie okomisa munene. Mais est-ce que dans cette affaire tu peux condamner Palmiche? Oui. Est-ce que tu peux condamner Palmiche? Bon. Auteur. Bon, au moni ko condamner c'est trop dire. Comprendre? Yé peut ko condamner c'est trop dire. Comprendre? Aza mwana mwasi. Hein? A mwana mwasi, yezaki na bato avana na bato. Yena fendi pe bayebani, relation na monde bayebani, baonga mbayebi. Comprendre? Bayebani. Mais na nenga mabete. Te bayebani na nenga ma. Ngana oyebisa bato nyoso balongola penda no équivoque wana ke no fendi na Palmiche ba mwasi tambali non. Bazande bandeko. Comprendre? Mais ayako solution ndeko neto condamner Palmiche te parce qu'ayako solution ndeko ne mauvaise intention de ezala ki epa yaba maître. Comprendre? Mauvaise intention donc bato pe babanda ki bitumba ezaba maître. Mais fendi à réagir comme mobali. Ake na ngona ndenge mabete mais à réagir comme mobali. Mais Orly, est-ce que tu vois peut-être entre fendi na ba maître on est en décédé nous est là. Moi je peux pas comprendre. Na moi comme moi mukie kaka boy moto pe la makasi be. Moni moto oh. Problème à cesser ça qui non, problème à cesser ça qui na ngote. Et on aura par rapport au jeton o esalamaki nde créer kaka moto le. Na bi ezela. O me bitumbo esalami ya fendi na ba maître. So ezalaki na bar par exemple bar ya mutu mobu ya zana makamba internet te nini te na bar mon normal mais er musu na lelo na makamba na TV bat baye bien opété. Comprends? Du fait que ezalaki n'est pas mutu mobu déjà aza déjà mutu millier, comprendre? Na terrasse déjà millier, comprendre? Et puis bat bazalaki on ezaki batu oyi bazalaki déjà batu média, batani nde ba memi eloko batomboli yango ekomi makasi boy. Ezana ngelo mo apete. Pour na minute on akolo bape fendi ne ba beba na ki pe na mettre na ba koza pe mettre ka vani pe mpanzi bat ba conseiller ateta mettre boma moto te ezalaki boy ba yebisi pe fendi boma ba kutani si pe de camp ba vandi pe ba solo ba pesa ni pe mbote ba bongisi na bango. Comprends? Po bazami bali. Bazami bali ba robomba na bango te bazami bali. Comprends? Mais si batu nenga na condamner na lo ba bien on le bon bien répéter biso bato to simba micro pour to tchango ba comédien ba artiste comprendre neto mbenga ba chroniqueur comprendre to éviter ka eloko moko ko tombola likambo oyo eza nango er mususu makasi penza te mais ko tombola yango ko matina niveau moko boy comprendre ko tombola non ça sert à rien d'ailleurs le rwanda to vandi boy okokita na seboye okuei ka na escalier o ba ne okoyi wana le lobi nga na yemba moko aji chami caméra chanini kutu lobi tokendaki epa ya barezi baza tokomi boye nani kutu décarré akitaki na nini akoi osali mabe tala escalier kutu ya barezi ebukani obuki na bakaro donc empirer les choses na place où quoi empirer les choses te comprendre mais normalement c'est comme si okana nde mutu nde yango yo osali babiloko wana après ekomi ba interprétation ba maramnini les gars tu pas revendre ça maboko peta ko kanga maboko tayebi ke te ngape na likambo debi mina kombo mo ngape na zana bon to lo bakaka comprendre nde yango wana mais na ndenga bien et msusu na osenga ke non na ndeko na biso le ketchup panda a luka penda ke une place mona motema mabe komi mai sopani alimbisa ndeko na ye pour yete mutu pas créer le kambo alimbisa ndeko na ye isa famille ya ozala na ba film ozala besoin fendi. Comprendre? Mais on a invité jour monsieur on a filmé on a besoin de maître non on sait qu'on a besoin d'artiste comprendre artiste m'a bé quelqu'un na combo pour nani pour parce que hasard artiste bimisi mal ba bébisi ka combo na réputation na pour parce que hasard artiste est-ce que peut marabo ni ba les quelque chose qui est là est-ce que artiste ba on qui désormais on a tourné pe sous quel ba film parce que y en a bi ezo dépendre na mutu comprendre et dépendre na mutu naebaka elo mo eleka kala boye ya bakota ba musicien comprendre naeba mutu moko homme d'affaires mo babalaka pa abengisa ba musicien baya mususu ebi ke oh mwana collègue nanga tozaka na ensemble comprendre collègue nanga tozaka na ensemble ta ba bengisi amoni ke wana na okende te poso na keyalo wana pesi na sali masa nanga na sali nini na sali mabe na okende concert wana te na obeta te mais misu bakendaka ba beta na mariage wana. Comprendre? Déjà, et dépendre de mutu. Comprends pour les questions, azapeka andeko. Voilà, conseil mon les questions, conseil mon fendi, conseil mon cheval ou mon qui est pas le village cheval.
Ouais, conseil na kopesa kaka et pas na banino n'est pas ya lekechu, comprendre. Ya lekechu na banino conseil mo ezaki non. Moni tango sali eloko, tango sali eloko, ozana bandeko, ozana bakan ba différentes batu bayaka bandenge na ndenge. Il faut oye bandeni nya ozaka na motema bo papa. Comprendre kozana motema bo papa, malgré tout mabe komi biloko panzani ba belé komi, mais faut oye bakaka ke non, ndenge makamnyo sur salami boye. Nazwa maîtrise moko boye au lieu que nabimisa moto mabe tandis que za moto nanga donc faut yeba comment savoir protéger aussi bato baza ya yo comprendre o ya za yo ebi que na protéger pour parce que ya mususu na minute wana aye wana po nanga comprendre donc ezelo oyo sali faut za motema munene faut yeba ke ba ya yo babando ya ba kanyonso quel que soit artiste, quel que soit maître, quel que soit musicien, quel que soit donc baronio so bozaka batuna yo donc faut yeba ndeni ni yako protéger et en plus de ça conseil mo ke pa ya ndeko nanga fendi na olobane na courage comprendre courage ezam oza mobali makambo koma ki wana eza na ngote ke non ce qui fait du monde non comprendre bitumba koma kaka place ba mbelo ya jamais voilà kozana moi maîtrise ça la paix moi bien comprendre attaque quel que soit bandi yo mais moi maîtrise wana et ça la bien pour parce que so oza na maîtrise mais so oza maîtrise makambo soupe koko mate moi makambo belé lelo so ke komi ba te belé balobi ba n'importe quoi pour parce que pour na nini pour au réplica qui nengo réplica qui bongo et ça là qui bien te nde yango no moni lelo ke kombo na yo peke na ndenge ya mabe mais courage aux artistes aux tika l'artiste pour parce que il y a des choses que toi tu fais na ba famille et bongi ça ba mitema ba te belé bazala consolé par babiloko oyo sala conseil musu na opesa na bande ko na biso ba chroniqueur comprendre na ngina lo baboy tozala na esprit moko te ke no ya ko lukara ba ko créer ba base comprends to boy na biso te za ke no ya na monde d'actualité to créer mon actualité za na ma bête mais tant on créer actualité yeba ke na créer actualité na za la pour te artiste aza un bon maître au milieu du village chroniqueur pardon aza un bon maître au milieu du village azara na kanté a koto te aza koto te tango yo moni ke no condamné bato koto condamné pe bato koto comprendre kabola tango kene eloko moko ke no loba ke non bango kaka ye kaka c'est que na en vrai dire na bato baza basage bamoni ke non o kana nde mutu dolingo bimise ka mabe po dia babima na mo mabe o bimise pe kaka mabe et pas bato po ba na ebite so yo bimisi mutu mabe yonde okomi supérieur to yonde o gagner o ya gagnaka o zo yango te bona bato nyonso balandaki batala makambo wana vraiment boluka place na mitema na bino bolave yango bolongola ba idée barrière penser que non mpona bolingo mpona ni non ba non solo le temps que ndeko ya musala donc c'est un peu ça voilà c'est un peu ça c'était la Orly Kanza il était de passage sur le salon des savoirs les autres qui a dit par moi quand on va savoir les Karimacha moi c'est que je vais dire par rapport à cette affaire que je dirais que ceux qui badou dans Bundi il faut au milieu du village il faut éviter la justice à des points de misère il faut qu'on en a de deux côtés sur place ma bezali on connaît place ma bezali on connaît mais comme ça moi pour pencher ma bé pas tout mon corps et ça la propreté parce qu'un dernier cas on l'a sur le bas tous en a besoin de la besoin place va filmer tous à peine besoin mettre peut-être dans la place il y a Fendi plutôt la filmer tous à peine pour ça mettre peut-être dans la soirée topé dans le son le pakala donc bon on est sur le baka d'être le boko net na kati yote pom na kati yote na biso comme na biso na suka mais eloko moko ngina tuna batu mutabundi to mutu ba désordre de salame ezaki Fendi ada yo sali na kati raisa yo sali na kati clique na bango nyonso yo sali na kati ba kombo na bango ebimi ba boy ba tombe ba victime pour ani pour camarade na bango kaka to éviter que loko wana ezala bien. Merci vraiment, merci na batu nyonso o batali ngai vraiment je tiens à dire un très grand merci na cordon na ngai donc Barezi Baza donc monsieur le journaliste donc merci nae merci vraiment na Adji na sima caméra na mokonza machine merci nae merci encore à maman Zoé Kumba donc Kumba ya ba Zoé na moni lisusu Glasu Teka donc Glasu Kate na kati ya Canada na moni encore maman Marie maman Marie Noëlla il y a papa Lucien et elle na kati ya Canada merci nae et merci encore à Dixon nakati ya Chinoana merci encore na papa na biso JC Mangala nakati ya Suisse donc merci na batu nyonso o batali biso na linga rabino makasi na linga rabino pena makasi bo continuer ko s'abonner ngana osenga rabino mingi nde il faut liker et ça la biso bien de matsa makambo donc tout peut sabino comme information il y a solo merci vraiment merci na yopé décarré merci à toi Mobutu de la presse un grand merci à Adji Bilili fils moi tous les jours par sec tu vas bien je te un grand merci aussi à toi j'ai
bien, un grand merci aussi à M. Clovis Babiabioko, 9 fois grand prêtre, M. Clovis Babiabioko, 9 fois grand prêtre, Babi Boss Amboka, par sa part. Merci aussi à le Drum Cap de l'I, ça, M. Chaye Batadila, le Drum Cap de l'I, ça, M. Chaye Batadila, je vous remercie. Ici, la porte vient, Bote oeza Brown Cosmetic UK, oeza produit en doto elonga kabatash. So pilingi koza na tema ko ya bia ya propre, oeza produit na ya kosela. Oyo eza pola maboko pour la batash, ya makolope, ba genou et ba coude. Oeza oil el kendaka na produit en doto. Donc so koza intéressé, continue de ce message na WhatsApp. Voilà, bonjour, bonsoir. Batunion sur place Bogota la Bisso, Mbote Nabino. Partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez exemple de télévision, Barizi Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais, Barizi Baza, exemple de télévision, tout ça, les fondations Barizi Baza. Fondation Barizi Baza, Eza wana pona ko aider, pona ko sunga. Bato nyonso bazana ba problème bao nyonso bazana ba problème ezala ba problème moyo ko toucher peut-être social bazanga ya kolia bazanga ya komela nzamba tout nsi motema nanga ya mukie oyo to kubanda kozo to banda ko kabola yango na ba orphelin na ba na bitike na ba parents oyo ba comme déjà na ba âge avancé o beta batika bango na ba veuve en fait ba vieillard ba veuve et tout to banda kabola na bango yo muto kozala toucher o banda kotala biso. Vous avez besoin de contribuer à pas 100 francs parce que la Bible nous dit c'est lui qui donne aux pauvres prêtre à Dieu. Alors sur un yo dev sanzambe bon mais on a oyo zora to moi muki oyo zoro kabola ngona bango alors tout bando que rememela ya bango parce que par exemple la télévision les appenda exemple donc tozawana pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, qui est touché dans les camarades à Barizi. Pourquoi pas 100 francs on a peine à Zorato, Kabola, on a Banabiti, qui est orphelin, Tobando Kita, Tobando, ça la descente. Alors, le numéro d'abus est affiché, on a Yom Tozo Talabiso, aux années Lamba, aux années carton, au bando Tinda, père, à chaussure, il y a Bana, il y a Age, Nyon, au Sangi, Sigara, Tobando Memela Bango, et pas la mission ça. En toute sincérité, tout ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a Motema donc, nous tous a touché, accompagné de Yannick Chambawa, que Barizi Bazana contribué à la vision pour que tout aider les orphelins. Donc, nous tous côté la biso, on a besoin ou aider les orphelins, pour hésiter à bien biso, adresse à Kitoko Yangoyo, exemple de télévision. Merci, 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 Fondation Yabino Yangoana, merci beaucoup. Voilà. Yassika Eye, exemple de télévision et Boti Barizi Baza TV. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci beaucoup à Fanatiko Bolingangaï. Barizi Baza TV. Donc BB TV. Et ça rien que pour la production de vos artistes comédiens. Kuna Bouandozo Kakaba film congolais. Monsieur le producteur Mathieu nga Barizi Baza ya bino mopandi sango ya solo na salé bino Barizi Baza TV. Mama, papa, yaya, leki partout dans le monde. Oh c'est pour un savoir-faire en angai. Oh lingara musala na sala rapona bino. Kende na YouTube, beta Barizi Baza TV. Place ba komi s'abonner en rouge au cliquer qu'atteint au moins la cloche moko ya notification ngonga moko ya mopandi ya s'abonner. Au cliquer on a fini na toutes. Bon nous ba gag. Ba télé-réalité ya ba artiste. Ba vie réelle ya ba artiste. Ba télé surprise ya ba artiste. Boandozwa. Ba film congolais ya ba artiste. Donc ezaki zéro bêtise mais na préféré na changer comme Barizi Baza TV. Ba te belé ba retourna zéro bêtise na longo la kiango. Et comme Barizi Baza TV mais zéro bêtise ezakuna. Donc on n'a pas de bêtise. Zéro bêtise na kata Barizi Baza TV. Pas de bêtises na kata Barizi Baza TV. Bon nous ba film éducatif. Oh bon on tala papa maman les qui bana na salon. To bon abiso Barizi Baza TV. Bo ça la RT. Barizi Baza TV, BB TV. Barizi Baza TV, chaîne YouTube na bino bino actualité, théâtre congolais, film congolais au Bourgogne en bonne et due forme car à la katia
Barési Baza TV, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Yopoyo qui sango, partagez sango. Yopoyo qui sango, partagez sango. Bah tout y a quatre exemples de télévision, boki m'appelle Mbangu, na Barési Baza télévision. Bah amoureux tu y théâtre, bah tout botala SB TV, bah tout botala Bellevue TV, bah tout botala Naomi Barcelone TV, Fanny Massoudi TV, bah chaîne tout est diffusé à théâtre, bah Leke TV, bah tout, oh bah diffusé à théâtre. Alors, boki mamba, boki s'abonner pe, il y a Barési Baza TV, il y a Sikaye, Barési Baza TV, l'excellence, c'est nous. Le savoir, c'est nous. Le bon travail, c'est nous. La qualité, c'est nous. Barési Baza TV, vous ne serez jamais dessus. C'est parti, abonnez-vous. Je vous aime. Je vous aime. Abonnez-vous sur Barési Baza TV. Bye bye. Ceux qui transfèrent de l'argent régulièrement vers la RDC, il y a une nouvelle agence faite par notre sœur congolaise qui voit déjà le jour pour envoyer de l'argent en direct directement vers Kinshasa et c'est 24 heures sur 24. Pour ça, il faut contacter l'agence SMS de la sœur Sévérine Munchua Sevastro. Et il y a Europe, na Kinshasa, agence de transfert, il y a Sire à domicile, batikelo par un ndap, et bien le par un téléphone. Maman Sévérine Munchua Sevastro, assisi ma solo wala. Yo benga numéro na pension na Belgique, partout en Europe, au benga 0032 48 344 22 51. Yo benga kaka maman na biloka passe avant ni mon bibélé na téléphone. Vous allez sur son Facebook et vous allez poser toutes les questions que vous voulez, vous aurez toutes les informations qu'il faut sur l'agence SMS. Allez, check. Yo benga kaka numéro wana. Merci na yo maman c'est Vastro. C'est véritable à vrai chéri. Monsieur Wanyao. Maman na bébé. Ana tante ya omela batu mbongo. Asa wana kutute. Awana Kinshasa kaka numéro eza moko. Opesi kuna Bengi 00240 3 code Mboka RDC 89 031 62 86 batine le mbo ezala tepe komi taranga kisinjoka kaka nandimi pour la sina swaki ngana sina swaki quoi. Merci beaucoup, je vous aime tous, confiance kaka benga numéro wana agence Yassir. Merci, thank you. Thank you. Coucou mes yaya, mes mamans, mes papas, baya mes bali, baya basi, binonion, soit ma gros vision à bino. Je vous invite de vous abonner massivement à la chaîne YouTube Queen Joy B Official. Donc, la Queen Joy B Official, toko le Belanios et surtout mingi nos stars congolais quoi, nos artistes, nos actrices, nos acteurs, il est temps de valoriser notre culture. Donc, malgré que mon français, donc je vous invite de vous abonner, vous ne serez pas d'ici. Donc, quand même, je pense que ça lit bien en français. Donc, s'abonner à Kaka. Donc, bisous, Nabino. Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a sans périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Yaya, toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.